Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Na balandi na pision sa voix céleste mbote partout vous avez connu par internet. Bongo to principe na mbote na premier citoyen de la ville, ya Gentini Ngobila Mbaka, les grands médiateurs na kati ya Union Sacrée mbote yangwana, pe to pesi Vital Matumona mbote, to pesi Passer Gifa ya mbote, pe to pesi Emile Mbote, to pesi Mustafa Corps Médical mbote, to bo sente pe ko pesa ndoko la biso Kabenge le Mukendi mbote. Lelo toye kosolula masolo ya bande konabiso oyo baza bien-aimé à Congo. Tokosolula 2 points. Premier point, na kosala kaka intro muke na makambu oyo batu baninga comme ça on la actualité. Makambu ya ndeko na biso Kabunda wa Kabunda. Après deuxième point, nous avons chité dans le complot ya ba pays voisin contre République démocratique du Congo. Vous avez un scotché branché, tous les bêta masolo. Et là, on a dit que bisa bandeko o bazo benga biso na mboka bapaya. Koko Monika Bundi Koko Naninga pena koloberango te me fona ebisa bino Kabundi do na kwa na IDPS azalaki déjà katumbiste ya kala Kabundi biso toza bato pena Kabundi ayidaka biso na degré moko na IDPS ya masikite bato lelo bakomi kolinga ba répondre Kabundi wane komisko nde bosoni po ne bandeli avant kutu konde Etienne Tshisekedi akufa avant kutu bande ko babanda ko maltraiter biso ya masikite tangu Tshisekedi le père akufi biso ba visionnaire politique ya IDPS bayo to kangama totalaki ke mutoyo azwaki déjà kanya kakala d'abord biso moko ngayo na tuna question na koti ko bosa na date ote le 5 décembre 2016 na tunaye mokonzi est-ce que biso na tozo beta même équipe koto azali a se souvenir na malobo abi oui tozo beta même équipe na tuniye eta koza jeune ndenge ba tindeli biso yo biso na Kinshasa wa tozaka déterminé abi ça va on va voir Tshisekedi le père akufi biso kakoyo tokenda pa na résidence na ye totuna ye mokonzi via banger de l'air comme sur le terrain Tshisekedi papa azali lisusu te na bomoi yo zali secrétaire général ozo gérer parti au quotidien na ndenge makambo ekomeleli il faut to kende na congrès to ça la permutation ça dit Tshisekedi mwana azwa casquette c'est IDPS pour kombo ya Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba congolais ba ko se souvenir na bolamu ya tata na ye Kabunda ebisa biso pas question na ko servir tata na mwana te bolanda malamu to bandi pression to zonga to ebisa susu salaka permutation Tshisekedi comme ma présent parti pona kombo Tshisekedi to perdre yango te parce que nde to kende na ba jour à venir to boni na kati ya ensemble
tomoni kuna déjà que Kantumbi Bazali son aucune élection 2018 c'est le poids politique na yo Kabundi devant Moïse au PZT mais comme moi Tshisekedi il est père ya mwana na ye européen bagari bandi biso tozo ba torture mususu na Kabundi wana donc il faut que so tenter que toko tesu na permanence bato lelo bomoni batebele bele ba musa ba déclaration na ba permanence et na ba chaîne na télévision ko take Kabundi mais tangu biso tonne ko take Kabundi yoka phrase na bango boza ben poli bo manquer il réagit l'autre sur ne réagit pas na politique il faut que yebelo ko zo ko sala et des fois à partir na biso sori muto ayebi vérité batika ke espace te lola ndé ba de comme sino ba YouTube atie binatika Kabundi atie boye bani bango tout wala bakabazali bakabundiste to bunda na bango ba guerre moko ma segité batio so moni wana donc tanga bakombola bango te yala ba makabundi na permanence koto bana lelo ba bimi na ba YouTube wana mais ba mona kwa demote lelo sikoyo to suki wapi boye baka ko respecter les gars qui ont vécu hein politique les arandenge wana loi de la nature les arandenge wana et ce que moni Kabundi mbongo azwaki déjà na kati déjà donc bayebisa kieni dame na yo bomano parti Canada ya kokufa sincère bato ba répondre ye to beta msoma solo ça très important ma solo amboka parce que o azo sala wana est-ce que bokasi discours wana o Kabunda sali wana eza yete Kabila nde kinga kati pete bodode pete so lia kelo ko mukyo juda o le da kindoki beta bo yo moni mutu mba o sala déclaration politique komboka ya Tshisekedi c'est pas Tshisekedi rien bien pour qui parler ma qui parler te merci chef de l'état ko na Kabundi ote eza ba distraction yo za concentrer mambetali est siko awa to kei siko yo na ko ebisa ba congolais boye au moins complot et pays voisins contre la République démocratique du Congo, ba pays locaux la Rwanda, Ouganda, bazora pena Congo bilanga, do bilanga na bango, à complicité na communauté internationale, do bilanga penza bilanga, yaya bukalo na ndenga bolafa, sikoyo na bolafa wana ndo moni batonga ba Kigali. Batonga ba Uganda bani sko bentera na bango ekomi touché bentera na bango ekomi touché bolandi complicité ya deux personnes Paul Kagame na Museveni Chukuma ye Chukuru et là koni bazoluka bazalaki na batu bande kotinda bango bokende kopier Boboma a complicité na Kabila azaliao yango moli ba congolais belé ba osenga na justice congolaise Kabila za ba dossier belé bon dans ba justice sango so za ka so mutayibi téléphone boyeli na ba mandat d'arrêt bendereni aussi longtemps Kabila za na kati ya Congo hein alors ça peut ba réunion stratégique Kabila bomonio basé éparpillé chaque jour bon ça va réunion mukolo kaka bakotia Kabila maboko réseau wana moni réseau wana ekatani lokola bozo tika kaya tongane ba supermarché banini donc ça na contrôle to éviter soki pouvoir nini o Kabila sana Makamba Museveni azosala na Paul Kagame nani apesa bango accès eza Joseph Kabila na lisanga na bango ya Afdel o banga ko piller Congo
et na bandelaka ko Melfo Afdel bango ba ko tsa Congo à genoux Afdel le quoi ba congolais ba timbela ki bango ba changer forme et comment ka PPRD et PPRD wana ne comment FCC ba panjani sikona ba parti politique bango ebele tande ba parti monsieur Zobota bazu mwana bango suka jamais Kabundi atuka mboko yo mwana bango suka Kabundi muta FCC donc pendant bango le quoi ba comprendre que Tshisekedi a joué carte moko de lequel bango na mitu ya Paul Kagame na ba Kabila na ba Kagame ba que Tshisekedi dans un petit joueur to ko dribbler donc na point carré au combattre to ko sukuseka wana o ga petit Tshisekedi na kena bango au delà o ba le bagay bon neuf avant centre moko donc qui très intelligent renard ya surface donc na bango gauche il faut da bloquer batika les carré tikali moulai ndo moni a to solo ba attention zo mata phare DCP déterminé bango kuna pe na Rwanda na Uganda déterminé pour réunion c'est koti Uganda na Rwanda bakoti réunion ya matière à sécurité faut dire ça no vérité Uganda na Rwanda bakoti réunion en matière de sécurité James Kabarebe oyo o azaki chef d'état-major awa na Congo o Afdel yaka na ye tala degré ba memaka Congo James Kabarebe o azaki chef d'état-major awa na Congo Kinshasa James Kabarebe wana azonga na mboka na bango na pays d'origine na Rwanda akoma su do muto lokumu kaka kuna siko bango nde bake ba fandi sikoyo na ba chef d'état-major ya Uganda bazolo ko ba stratégie to take Congo ndengeni to bunda kaka inda yango tozo pesa merci na commandant suprême na détermination osanango pe tozo pesa merci na ba soldats congolais au bazaya de père et de mère de soza soldats congolais de père et de mère Nzambe tata mokili a opération intelligence beaucoup et sabanguna mais soza no soda ou latika tenir ya Congo mais yo moko yebi na kati na yo ndenge bondo sana Kabila bako kwa Congo na bangunja ba hotel melao potomoni ke infiltration oyo Afdel yaki nango na o seria Kabila na biso zaki infiltration moko immense et armée congolaise à l'époque à Kabila ezaki armée moko le plus infiltré du monde dans tous les services spéciaux il y a un pays voisin bana coopérer na kati ya Congo n'importe à Kabila n'importe à Kabila donc armée nyonso même ata nani ya boyebi bino moko so to zongso mukesima ta to sala ba marche o bana pena policier congolais o a de père et de mère ata le pena batete o ndeko na congolais de père et de mère abi yaya bolongwa ba o bazo ya wana ya biso te omoni biso ba civil to bandi ko kima mba na ba policier na biso ba congolais policier je sais que non omoni ba di pa pembe to no be ba cheval blanc vous allez connecter tozo benga nini ya omoni soda je sabino di peso cheval blanc na et ça ba policier rwandais balati ba cargour nana yebi yango te nana yebi yango te mais sikoyo n'importe quoi toza lelo ba soda congolais loko banda ko luka l'enfant du pays azana muto mboka tant bazui fachi et ba soda congolais au de père et de mère donc on va appeler sili bango babino o pena tozi ya biso ndeko ya biso pena ndeko yeyo o to yebi tata na ye to yebi mama na ye to yebi bandeko na ye et ba soda conscience ezongeli bango ya bato ba biso disciplinaliste tozo betana mais na ko kende ko betana ona bomoni
quelque ba mafia monde entier balingi ba mabiso na monde moka zizani ya nyamu nyamu ta négociation eza mabete mais pour na biso to monde que c'est leki eux comme il attend que mutu mutu défendre pays na ye pour ba faire des routes nyonso to salisi na yebisa kabino mille fois Paul Kagame banda mama na botaye mama Paul Kagame hein banda mama na botaye na mokili a respecter aucun document ata signé nani ayebita que Paul Kagame ba signé accord cadre Addis Abeba na ba Museveni nani ayebi yango te nani ayebite Paul Kagame ba signé accord cadre Addis Abeba 11 présidents signataires balobaka nini na kati ke balingi bamona soda moko te ya mboka bapaya na kati ya mboka ya bato mosusu Paul Kagame ayebi yango Museveni ayebi yango Eduardo Santos molime mpe na kimia bayebi yango na phase oyo tokomi ekomi phase lisu likolo ya lisu mpe topesi merci na bandeko na biso ese nyonso tolingaka bino soki bomoni monguna bodenonse ye bobomba te benga kamanda benga kunzilele tomoni bato moko bodenonse bango botika armée asala mosala na ye botika armée congolaise asala mosala na ye la police asala mosala na ye tous les services basala mosala na bango po eza mabela bakoko na kati toujours ya masolo na biso vie ya baintérêt ya Rwanda na Uganda bakompena ba problème sérieux na ba partenaire na bango oyo batindaka bango bakopie Congo. Paul Kagame a signé ba document misusu na ba pays mususu abe oza besoin nini koltan na zongo na Congo na zongo kuto fele Kabila pesa nga privilège na kozwana ngango Museveni alinga zo kuivu abike tozo na Congo ba président la majorité ya ba président africain ba ke na Congo avec Kabila wana toza mso na doa uzabilo nyonso mais sikoyo na Tshisekedi carte changée donc santé arrête négocier lisusu ndenge ya Poutine alobaki mona Poutine alobaki abina ningaka mingi négociation eya na sima mais na take nanu soki naza devant ngai butu moko aza liboso na ngai na mwika aza faible azoyoka makambo nazoyebisa ye te mpo natake ye soki baye bamilitaire baye me ngai si natake ye mpo nazodaka contrôle ndenge Congo ezosenga sikoyo na minute population déterminée c'est bon soki boconstate bokomona ke depuis baagression ebanda série ya kala ya bakabila omona peuple azaka pena déterminé boye te mais oyo sikoyo mbala oyo peuple ayebi ke toza na Tshisekedi aza mwana mboka e basoda bayebi ke no Tshisekedi aza ndeko na biso commandant suprême e population bayebi ke no oyo aza likolo ya mboka aza ndeko na biso faut to soutenir ye nalobaka mille fois likambo ya Congo eza likambo ya Tshisekedi ye moko te eza likambo ya bakongolais nyonso partout koto bozali faut ko soutenir FARDC kotika bana maboko ya Nzambe Nzambe a orienté bango bona nde bopoza mosusu te pays eza na bitumba baza koagresser pays bino besoin na biso masolo ke no foto ke na élection oh ata bino moko vraiment wana kindoki te bondimaka bwana kindoki bondima rapide avant nazo su malobo bwana kindoki te
Donc pays est agressé. Donc est-ce que le Congo donc cette élection que ça m'a la capitale Boaban. Bon mais la paix. Pays est agressé. Monusco. Très depuis 22 ans. Monusco a tambola akak. A observa akak. Monusco. Aga na combat Monique. Monusco Monique. Aga na combat Monique. Monique ya mwasi. Aye ba sena be esprit ba teke na awa na este mieux les autres. Aye ba tinis comme ba na bango Monusco. Ba ko piller. Boni ba déclaration ba moté. Libération ba pelani. Onde sa boye mandoki otosa nango tokosa la face na M23 T. M23 c'est la matos la nouvelle technologie. Ah, Monusco. Organisation des Nations Unies. Donc c'est que dans M23 on a commis mon en tout cas. Faut de ce bobeta. Bobeta. Balance roquette one. Quand on sous babini, on te faut que mon élection. To monique élection pour ça sangwa. Ouais mbong. Mbong ça. Y'a beaucoup de gens États-Unis. Américain peu américain. Américain pas d'intérêt. To 5 minutes que États-Unis a pris bisoté. États-Unis a les autres enveloppe. To ça peut s'appeler logistique. États-Unis. Aïe 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 aïe. Donc to 5 minutes qui États-Unis na Conseil de sécurité habite to Banseli Congo qui sont pour que Congo soit minutes en 2023. États-Unis a tombé. Biso bi que do partenaire na biso a trahi. Mais États-Unis a yeli susu na eko pesa bino na soutenir bino na 2023 logistique. Nazo pes. T'es toi pour ça logistique on a été. Tout ça pour ça vrai partenaire à Congo. Bah si sa guerre est wana. Guerre si la peuple fond na kimia. Bolingini élection. Peu comme si so te moni résultat ngoto moni boyote taberon te. Élection au Salamaka. Ceux qui me continue Estewan. Élection mo opinion qui toko. Peut apaiser transparent. Et non que bon mais on va former la binoane. Tout ça pour ça logistique. Biso mo to ça nam. Tout ça nango. Tout ça na pour ça so boza va vrai partenaire RDC boya ko soutenir armée congolaise na ndenge bolaka ki biso. To pesi merci mingi. Na ministre information tolinga inde boy mobala yaka munoko te nyam te so bazo ko taquer il faut pas saper position to se peli na parti muya ya mbote bonde kitoko to pesi position na biso tandis que to négocier to zo kanate to tondisaka est ngo bimba na bambila. Et comme Radengwana, na maître commande, na taximen commande, na muta okumba chariot policier. Donc c'est comme bambila na bambila pour qui m'écoute. Et là qu'on dit le Congo est salité. Pour tous à bonne terre maintenant Kigali. Babonde na rappel mutunde ngeni. Ya Kominan. Dieu le Père. Congo est une forme nyoso. Ce Congo est comme si le problème qui non. Tout le monde partenaire mususu. Net à Poutine on a baillé na bango. Au moins Baris, Bagitu na Mali, na Centrafrique. Kuna buzo bezat. Tu vas français. Bon on a bloqué on a bilo sur Babilokos. Bisoto ya ba auto cheba bini o cheba aile gauche allez zo bloc no pas kende parce que partir est wana bande ko banyo kwami ti lelo lisumu ni basali po ba bima ba congolais lisumu ni peuple congolais sali mabele o nzambe nda pesa ki biso pe yango tozo senga ba politicien politique à motem mabe et fout à rater.
carrière au souka na nzela bien bako bisanga ke na niveau Ukraine kuna bo posa bazate na Ukraine bo posa baza mais ndenga Russie zo take bango batiki no barando na bango mais yo awa commandant suprême monsala befort armée zo bunda kitoko mais kuna opposition alors pesa ba discours musu na média na ba quelques ba journalistes na bango mutajo ba pekete moni il faut pas respecter fait des routes M23 nan na régime ya nan on va respecter fait des routes M23 yo mona armée nationale et coopérana ba rebelle d'où aux hommes qui côté de Sénégal il faut pas livrer Kabila signé la M23 ba contrat moko bidon na yebisa bilongo belle fois photo bandela po bokangango ba signé ba contrat moko bidon na M23 donc M23 tomboki ba ye na table de négociation o azaki caporal de M23 a commis colonel tant a commis colonel a travaillé pour le service à banane pour la Kigali parce que le quoi tu sais que d'abord il faut respecter ni na bangwana donc badinga que gouvernement congolais andima cahier de charge na bangwana pe bazana kanza bazo senga peut fort réforme ya CENI M23 M23 te fort réforme à CENI il faut que tu appelles entreprise publique oh ce qu'on n'est pas quoi puis tu sais que il est pas bon à rejeter tous les documents en bloc de ce que tu quelque part aux bonnes sortes aux sima au moins que donc Kabila zo mérité te refanda Kabila ba titre no so ba pesi ancien président sénateur en via yé azoko raté poso taliba munoko maloba o ba shadagi bazolo ba shadagi maloba bazolo o taliba zoé Kabila mambazolo o tali mama Olive Lembe mambazolo o taliba classe politique à Kabila même na ba média neti batimo ba bosangi eloko moko boy bon pensez que réunion oh ça m'a na troïka oh Kabila ba gete na ko la Kabila a dieta bientôt etika déjà donc a dit ça kenda a ko zonga ka disuste tous les tentatives vont bientôt tenter ya mo pele to se na pele ba bazali pembele ba conseiller to lo ba keloko mille fois ba boko la kamabete moni mabe ba boko la angote mabe ba boko la angote Kabila zana ba dossier belé ya ba fausse commune à Maluku azana ba dossier belé o asala mabe bon ba chadari ou ba chadari est-ce que la République au pénal si ka chadari kolo zoa kolo état de droit état de droit et puis si zoe Kabila maloba et puis si na chadari malo état de droit tokozonga sima toyebisa bino réunion secrète o esala miao Uganda Rwanda réunion secrète kuna pe na Kingakati Kabila na ba koliti na ye akoliti mo sa bimaki déjà sali déjà conférence de presse kuna bomona ke Jama Kabundi tokozonga sima tokozonga na deuxième volume nzambe bakoka azala na bino apesa bino kimia na mabota na bino numéro na ngezali plus 243 84 40 69 461 ya kimpa vita à mon abino il faut pas respecter fait des routes M23 nan na régime ya nan on va respecter fait des routes M23 yo mona armée nationale et coopérana ba rebelle
d'où aux hommes qui côté de Sénégal il faut pas livrer Kabila. Kabila a signé la M23 ba contrat moko bidon na yebisa bilongo belle fois photo bandela po bokangango ba signé ba contrat moko bidon na M23 donc M23 tomboki ba ye na table de négociation o azali caporal de M23 a commis colonel tant a commis colonel a travaillé pour le service banane pour na Kigali. Parce que le quoi tu sais que d'abord il faut respecter ni na bangwana. Donc bah que le gouvernement congolais andima cahier de charge na bangwana. Mais bah ça na kanza, bah donc c'est un peu fort réforme à CNI 1-23. 1-23. C'est fort réforme à CNI. Il faut qu'on appelle entreprise publique. Oh. Ce qu'on n'est pas quoi, puis on va tisser. Il n'est pas bon. À rejeter tous les documents en bloc. Donc, si on a dit quelque part, aux hommes, au moins, il y a qui Kabila a mérité de faire Kabila. Bah, titre, nous sommes PCO, ancien président, sénateur, en vie, il est à raté. Pour ça, on a Munoko, Maloba, Bachadagi, Bazolo. Bachadagi, Maloba, Bazolo. Otali Bazoé, Kabila, Mambazolo. Otali Mama, Olive Lem, Mambazolo. Otali ba classe politique à Kabila, même dans les médias. Net si bâtiment ba bossa ngi eloko moko boy. Bon pensez que réunion oh ça marre na troïka. Oh Kabila ba gete. Na ko la Kabila a dieta bientôt. Etika déjà donc a dit ça kenda. A ko zonga ka disuste. Tous les tentatives faut bien tenter. Il y a un peu d'autres qui s'appellent Bazali, Pembele va conseiller. Tu le bagage comme mille fois, Baboko la ramabete. Moni Mabé, Baboko la rangote. Mabé, Baboko la rangote. Kabila Zana ba dossier belé. Il y a ba fausse commune à Maluku. Azana ba dossier belé. Ou à Salamabé. Bon, on a ba chadari, on a ba chadari. Est-ce que la République au pénal si Kachara a Golo Zoé Golo État de droit. État de droit. Et puis si Zoé Kabila Malouba. Et puis si Naya Chadagi Malou. État de droit. Tokozonga Sima. Toyebi Sabino. Réunion secrète. Oe Salamiao. Ouganda. Rwanda. Réunion secrète. Kuna pena Kingakati. Kabila n'a pas colite naie. A colite mo sa bimaki déjà sali déjà conférence de presse kuna bomona ke chama ikabundi. Tokozonga sim. Tokozonga na deuxième volume. Nzambe bakoka azala na bino, apesa bino kimia na mabota na bino, numéro langais ali plus 200 43 84 40 69 461. Ya kimpavita amona bino.